boyebisa gouverneur tala nzela yawela kokanga mituka ya kanga mituka tala nzela ndenge ezali ababana na mituka ababana na nzela po ya na mituka yaba niko kanga mituka nzela bungu selema nzela ezate sosa shaba eza ya kobeba makasi et puis vraiment prince yo ba général bazolekana ba ministre bazolekana awa bazomona teke bakoki kobongisela biso place yo ekomi pasi mwana moko kutu ya bebe akoyaki awa akufi lobi boluka bo arranger solution eloko eza eloko moko ya mukolo moko bosalika butu na tongo batu balamuki bakuti nzela ebongi dernièrement mwana ute kokwela na moto mwana 45 jours akufi 45 jours akoyaki ameli mai amema bamemi na hôpital mwana akufi moto balukaki nzela ebonga te babiloko ngo tosomba totambusa ba motongo obie ba mituka ngo totambusa ngo wapi. C'est avec beaucoup de regrets. Ceux qui vraiment gestion ya mboke kozala boye kozala mabe tala nzela tozo futa vignette tozo futa contrôle technique tozo ba permis $564 tala eta nzela on en a marre boye kosimba te tout ça ce qui même na to ko marcher puis sur notre population de la que ça ne marche pas. Papa, c'est avec beaucoup de regrets. Ceux qui vraiment gestion ya mboke kozala boye kozala mabe tala nzela tozo futa vignette tozo futa contrôle technique tozo ba permis $564 tala eta nzela on en a marre boye kosimba te tout ça ce qui même na to ko marcher puis sur notre population de la que ça ne marche pas que ça m'a mis quoi ba motiser ils ont beba gouvernement professeur les autres sur la mission on en a marre on a zota mwana ngo tala ma ezo no kokota non après aux autres services qui non je sens pour ça bien devant maison comme dans la mairie tala ita là
boyebisa gouverneur tala nzela ya wala kokanga mituka ya kanga mituka tala nzela ndenge ezali avabanda na mituka avabanda na nzela po ya na mituka ya balingi kokanga mituka nzela bungu selemba nzela eza te raison nini akangela mituka raison nini akangela mituka. Bonjour papa. Kombo na yo nani? Ngai mama Liliane. Toza na commune nini? Naza awa na Ngiringiri. Problème nini boza nango bino bana ngenge? Problème eza boye vraiment ezosala biso pasi makasi. Prince oyo boya eza prince moko principal. Direction nini boye? Toza na Kwilu na kwa ya Sosa. Direction oyo bébé eza Sosa. Sosa OK. Toza na Kwilu na kwa ya Sosa shaba eza ya kobeba makasi. Et puis vraiment prince oyo ba général bazolekana, ba ministre bazolekana awa. Bazomona teke bakoki kobongisela biso place oyo. Ekomi pasi mwana moko kutu ya bébé akoyaki awa akufi lobi. Boluka bo arranger solution. Eloko eza eloko moko ya mukolo moko bosalika butu na tongo batu balamuki bakuti nzele bongi mboka gouvernement ngo eza wapi bobongisela biso mboka tozo souffrir makasi pona kotambola pona kolekana eza pasi Tubula nzela bumbwa tana Sosa na Ibunga Sosa papa nzela dans nzela baby etungisa biso fort dans kobule komi ya pasi okebi mani dans sine ba venir balonga badali mwa kutolekela ti dans tomo lekaka na mamai banzela yo papa journaliste bango babongisa biso banzela baby donc na ba chauffeur comme difficulté obula po oleka nzela oyo bobongisa banzela eloko alobeza nango suti. Mbote papa toza na commune na Ngiringiri direction ya Sosa circuit Kimbao libulu oyo ebandaki mukie esali déjà près ba 2 mois déjà tozokende yango donc toke 3 mois donc libulu ebandaki mukie bayaki bakosi biso mwa mukie na boire mabanga mais ezo continuer toujours ezo continuer vraiment ba ministre ba vice gouverneur na bi balekaka awa bazomona bazotaka balwa baleka dernièrement mwana ute kokoya na moto mwana 45 jours akufi 45 jours akoyaki ameli mai amema bamemi na hôpital mwana akufi moto balukaki ba vice gouverneur balekaka bedi yeli mais bazosala le côté bazosala le côté ka bango loi toleka pusa kuna pusa boye toleka donc na yeba te ba bakendaka misala pressé bazongaka ndako pressé église bakendaka pressé ambiance pressé donc bango pressé na pressé donc batu nde oyo baza baoleka baza batu te mais kobongisa nzela baya kobongisa nzela parce que oyo eza nzela eza route nationale oyo batu tu bazoleka baya babongisa parce que shaba mpe eza kobeba eza kobeba elenge eza kobeba finalement batu bakoleka mwana beba ute kokufa elonga na kolobaka baya babongisa nzela oyo tolembi boye eza bien te. Mbote papa toza na commune ya Bumbu entre Bumbu na Ngiringiri au direction ya Sosa. Awa libulu esali déjà presque déjà 2 mois na ndambo depuis libulu esalama ya mike babambaka te libulu tezofongama boye bango mpe balekaka awa na bacortège na bango baleki baoleka kaka simplement libulu oyo ezocrée bambisika debele kobebisa ye oyo aye kobimisa kabasele oyo wana aye kobimisa mutuka ekangamaki abimisi mutuka ya nini ya kabasele ya la police ekangamaki juste awa aye kobimisa yango le problème eza awa babongisaka nzela te makambo babimisa na banzela oyo biso bachauffeur kosombisa biso babiloko bachere bavines tosomba bapermis de conduire tosomba nyonso tosomba mais nzela ebonga te babiloko yango tosomba totambusa bamotongo obie bamituka yango totambusa yango wapi.
toza na commune ya Bumbu ngirangiro na katikati awa na direction asosa libulu esali combien de temps esali da plus de 4 mois déjà yango ebandaki kaka moke bazoleka babourgmestre bakonza minene bazoleka bazomona yango te ti lelo ekomi kosala babesandi boye tozokamwa mwana moke ausi okufa baproblème ya makasi tala nzela nekomi moto osalaki likoya moto bakwei na kati ya mai motu ebetani na kati ya boarding yango ayaki kokufa nini okoyebisa mokonzi ya ville de Kinshasa oyo tosenga mpo tolobaka deya fort mingi oloba eza te toza na mposa basalela biso nzela toyeba ndenge ya koleka transport ekomi pasi yango tomona bata moto bato mabe bata moto babisika boye moto akosomba moto na ye mpo asalaka transport akokoma aleka boye banzela mabe biloko yango ezokufa aomakisa transport te ndenge nini tovivre fi nini tovivre fi ya bien te oyo nayaki yango ya koloba yango wana oyo biso tokosenga basalela biso kaka nzela oyo balekaka edi aleka awa babourgmestre balekaka bata minene balekaka awa mene ebebi boye baoleka esu te bakoma okima baoleka esu te mwana ngai toza na commune ya Bumbu na direction ya Shaba papa na mingi akoloba te yo moko omoni kaka mboka ndenge poli bino bozoba kine ezobonga kine ezopola boye komo bimisala kusu tala ngai na sina komi na nga mobange age pusani mukolo ala nga na ye awa na koluka ta mwana nga sika atekaka asome nga talipa na kwai na terrasse oyo ezali awa kaka wana nazo kokotambola te batia mawande basomeli nga beki oyo Mumbaye yaka kosalisa lokolo na ngai na sina komi na nga mobange Mumbaye yaka kosalisa nga lokolo na nga na sina komi mobange nakomi kotambola na beki nazokoka lisusu te mukolo wana nakwei awa na terase wana nakweyaki mabe na moto nakoka ta moya kovivre te nana kopesa ngai bino mukolo moko bosiboye kopesa bamama veve eloko awa nga sida komi na ngambo bange nazala kanda makasi kide zobonga kide zopola bebe singa makolo na nga boye tozo nyoko maboye pwani tala nanu mboka ndenge ko epoli na soni boye batu bazomona bazota musika kaka papa Bumba nde pasele tovandi na Mobutu awa tovandi bien Andre Kimbuta zalaki bien papa boya tayo moko o mwana muntu azota musi Kinshasa ngubolo bakande angoyo sali tende boye ezo sala ngala soni batu bazota na bamboka kuna bazoya awa Kisasa ipolande boye bovala nazala Kisasa bozo kongola mambongo asalongo awa ler nyoso de nani balobaka nini oyo na oyo awa na awa topesaka 20,000 mukolo wana ngalo bibwana ngazopesa 20,000 ozopesa kata nalie na biloko balongoli awa batu ya commune po baya kolongola il faut kopesa bango mbongo nde bango balongoli po balongola matiti na terrasse po balongola matiti na terrasse na bourgmestre ya Bumbu
nini okoloba me funda ye pa mokonzi alina koloba ni ye moko si alekaka awa amonaka tika ngai na vaa na ngai pardon naza na pasi na ngai Comment on a Chigose na vandi na commune na Bumbu. Ah, dans la direction na Shaba Yassa donc commune na Ngengo. Beloko yebo mabizo nzela awa transport ekomi passe ya Bumbu. Tobelela 500 ba 1000 francs mais lelo ekomi 1500 2000 pour nzela oye awa vandi 2 heures d'ita 3 heures d'ita choix eza souté. Bango ne ba direction nyonso eza mabe okeke kuna gambela si bakanga basala oye awa libulu awa pe mo ababokela biso ta ben moko eza te Birmanie ndenge moko donc tosenga pa na biso basalela biso tata nzela awa po tolekaka pe bien pour population lelo banyokoma mpona transport awa mais tosomba bamikanda nyonso tosomba bapermis balobi tobimisi bacontrôle technique tosomba mais tala sikoyo banzela totambusa mitoko yango. tonyokama makasi tozonyokwama alukia so na sosesiko mpo embouteillage atie biso su na baagent donc embouteillage me baokanga biso su awa tosuka ndeni oyo eza kongo ame kolukila biso na solution ya makambo mpo pas jusque là tokoka te pardon nzela eza te boye mikanda oyo tosomba nao na kondisioni na nzela bo tosomba mikanda boloba tozosomba me nzela eza te bopesa biso bobongisa biso nzela toza na selemba awa bumbu shaba na bumbu awa do moye te shaba na bumbu awa mabulu ana shaba na bumbu do pasi tokoleka kuti pasi tosufui ta bakamion nde ezokufa ta bakamion nde ekufa na shaba mikanda tosomba na bakondisio tolembi place bande bandi wape suki wapi nzela eza te boluka na solution nzela Bumba azosala eloko te alongola Daniel Bumba azosala eloko te azoede na eloko te tala salite komi awa mpona okikeka bakanivo ya pamba azokoka te bakanivo ya pamba azokoka te mpona okikango aza incompétent alongola ye. Mbote papa toza na commune Bumbu. Problème nini boza na awa toza na commune ya Bumbu na avenue Lukula na direction Shaba toza na problème awa mituka awa ezoleka bien te nzela etikali lisusu malamu te nzela mpe ya mabe vomi ekomi kutu bakamio bakomi kokotela biso ti na baporte ya mapangu biso baoyo toza na mapangu pembeni awa doki moye te na bamai ekomi kokota na mapangu tozokoteka moya koteka eza te ini semaine mobimba toteki te mpo na nini bakamio ekomi kokota so pembeni na mapangu moya toteka ezali te poto libulu etimoki ezoya kaka mula ese koya. Esali dans combien de temps libulu? 3 mois déjà yango oyo. Ese umeli. Bayaka na bango te bourgmestre Bumbu soki aye atali akei. Tozomona kaka makamba malamu te koto oyo. Mokonzi ya ville Kinshasa, M. Daniel Bumba.
Ah. Papa Daniel Bumba. Papa Daniel. Problème so tozala yango boya kaka boya ko bongsila biso prince oyo. Po esi to lembi la biso. To meke to comme na suka comme ce que to zana so na ba quantité ana mboka oyo. Tozo ko voter na ba député na nyonso tout tozo ko voter bazo sala eloko te. To yebite bakenda kolala banga pongi na parlement. Bakenda kopesa bakonti randi tende bazomona makambo ndenge ezokoleka awa donc biso awa ese esili de la to comme na suka tomoni ke lokola commune yango ya Bumbu côté oyo ese ekufi nango e comme na suka bakunda yango kaka mama tomoni école eza pembeni classe kodinda bana classe donc moya kuta olobeza te dernièrement ba nyata bana moko awa bana ota bazokima mai kamno peso ya ale ba nyata bana wana bana misusu baye kokota na kati bana misusu baye kokota na kati ya terrasse donc biso to bimisaki bana wana nzela ezali pe mabe peza nzela mabe to bula na souffrance makasi tata okenza otenga manema moto baluka shaba na sosa ya mabulu komi na Bumbu nito kosenga na mukonja vile ya Kinshasa abo zo nzela biso za shwate to souffrir makasi to zo ba taxa ba permis $50 mabe fort ona Mbote Toana commune ya Bumbu précisément na Shaba Maramba boye ezalaka te bakonzi ya boye to boye na biso maramba 3e mandat to linga soute po maramba osala oyo to linga soute Mbote ndeko na ngai en tout cas pena ndeko na ngai oza étranger te oza muta mboka oti omona te place nga na telemeli mais là ana Shaba ati na Shaba na commune ya Bumbu musika te ya commune me makambo esalama mais ba bakoya kati ba mama mikolo ba mipu eselemba babukana babukana awa nasenga na gouvernement congolais biso to ba motocycliste ngai lo nasengi ba mikanda ba oloba biso to somba toyeba te ndenge ni tokosombela yango ya boye na moto musali tosala toyima na bambongo na biso basenga biso en tout cas penda babongisa musala boye te bongo basenga biso makoki wana boye te toloba nini boye toyima toza bakwacha somba boye ya passe ba mama mikolo bazokwea awa tala pena kuna na terrasse tala Mbote papa journaliste. Awa toza na commune. Toza na Bumbu. Sir Shaba. Mais tomoni nzela eza bien te nini koyebisa gouvernement. Papa tolembi tokomi na suka. Tokomi na suka pona esika oyo. Bato bazokweya moyen te. Dernièrement mama mapa auti okweya na 3 pinets. Nde toloba me mama naza na morgue. Akufaki. Tolembi papa botalela biso no problème ya esika oyo eza nini tozoyebisaka nzambe tokomi na suka ewumeli makasi mabuta koloba eza te esali te ba 6 mois 7 mois boye ewumeli papa tozoyebisoka papa telema bongisa nzela oyo papa totalelaka bino papa bongisa papa nyonso eza ya kobeba meme elengesa mpe kuna ebebi nini asosa moyen te birmani kutu moyen te mama Denise talela biso likambo oyo mama akolala te mama oyo oza premier conseillère ya papa telema mama Denise fongola misu kolala te mama
boye biso toza na bumbu awa me pasi oyo toza nango awa na libulu ya yasa tala sikoyo nga kaminio oyo eye kokitela nga mai po eke etikela nga na ndako me moye kaminio ekota eza te mpo kaminio mosusu ekangi wana en tout cas papa bamikonzi oyo baburkumese boya kotala ta nzela bozomona te bozomona mpe bozomona te tala nga sikoyo na ye kozwa mai awa balingi bakitela nga awa mpo moye bakota nzela eza te en tout cas tolembi na makambo oyo Ouais, mbote papa journal. Ah, toi la commune à Bumbu quoi. Toi la commune à Bumbu. Ma difficulté moi au monde te. Biso toi bato nzela quoi. Ah, toi bato nzela, tala yo moko nzela ngo. Ah. Ah, wa bofusi bato ba taxi donc biso nga sala buloka. Pato boyi mutu ko bima pour ani ba taxi leke belé. Na tala ba nzela pola. Tolo banine. Ah? Tolo banine. Na sala ba ville province à Kinshasa Daniel Bumba. Daniel Bumba, makambo osala c'est bien mais il faut la ranger non banzela. Bonzela Bumbo za robeba makasi. Ngana mutu akar patwa boyi mutu ko bima pona nzela za mabe. Ozo comprendre? Nzela za mabe. Nzela za te. Siko yebisa nga biso to bula ndenge nini patwa lobi mutu ko ba pan autorisation boye. Osomba banini tonosomba bamikanda nzela eza te lelo nakomi chômeur likolo ya Daniel Bumba ozo comprendre ce n'est pas bien nayebi te journaliste nayebi papa susi ya makasi toza nango na mboka nzela eza te na kati ya mboka na biso epuis badroit autorisation eleki ebele naza mwana moto nakozwa $150 wapi mpona badokima bosunga biso bakonzi botika biso te tala nzela tala mabulu moto babande fo ezosimba lisusu te baroulement kokufa na kokufa bakonzi boza wapi botelema mpona nzela na biso ya bumbu nzela na biso ya bumbu ebebi makasi première direction ya mabe eza nanu shaba yango toza deuxième direction eza asosa esili te troisième direction birmanie eza kosalama pe te quatrième eza gamela esalama te tous les 4 nzela eza te mabulu na mabulu epuis tracasserie ya makasi autorisation bamikanda tokozwa wapi mikanda batie cher transport su tomatisi yango eza mpasi mpo ya baninga na biso bapeuple bosunga biso bakonzi botelema bomona biso botelema nzela ebonga bon nga nabulaka boye na bumbu mpo na nzela toza na sosa eza ya kokufa shaba ekufa gambela banda bayaka awa nani ebeti bane depuis ya kota kino lelo bayaka esilaka te toza kaka boye bon shaba normalement deya shaba ebeti ba 16 ans parce que ekufi oyo nango normal depuis Kabila asala biso shaba 2010 kino lelo 2026 masosi ekufi na misu na ye elengesi ekufi na misu na ye gambela basi mokonza mboka awa baye awa mambo bapermis bakarte oyo eza bapermis awa baye na babrital awa ta banzela yango bakoteli bango mbongo ya bapermis balie bagoli bazolandela esu te ekomi nango ya teatre na mboka yango donc bango basepela biso tolelaka toke na kitambo nzela eza te place ya kobula eza te kitambo nzela eza te shaba awa asosa birmanie gambela elengesa nzela eza te sentiment na bango esenga papi pasa sango biso tonyokwamaka bayaka kokanga biso bango baliaka bambongo
Merci. Mbote papa. Awa toza na commune nini? Toza na commune ya Bumbu. Difficulté nini boza na? Ah papa, ya olobeleza te. Yo moko de choses omona. Tant on a comme oloba na oloba rebelle et ça la rapace. Bon, message pena lina loba mingi. Ba gouverneur ba leka mais gouverneur otoza na ye. To ebite soto loba ndenge nini. Papa Bumba talela biso njela ya Shaba. To olobelaka Shaba te. Bokoti ba veni ba nyangaka ba movenda ezo sila te. Siko njela nini mituka oyo ekolekela. Aso se sila na ngome degré bukaneli to monaka ezaka na prince sikakaka. Donc prince wana donc soki na kimba una minicho kabasele na kabasele donc souci mabe. To la posa pena afo asala tout banjela oyo de komi na pression ya kosila atika ngwesila po azwa akanga ba oyo nanu esalamite babongisa donc to la souci pena ata awa ya pamba babwaka ata mabanga la Shaba awa pape diyele ozalaki na place ikutu ya donc ozalaki honorable simple ozo sala ya minene lelo oyo komi place ya munene ate eloko moko te ozawa pe diyele molangi papa social tozozela yo po toyebi yo ezalaka mama tata soko ye tokosepela 4 mikanda bobimisi mbala moko bato basombo bapermi banini tout ça mais njela nini bakokendele boluka solution banjela mingi lisusu tolitoloba mpo na carnivore bakiraka bacarnivore eloko ezoboma baprince yango wana eza nango solution soya banini te prince eya na goudron na tamai bayokanaka te tala awa baluka otala omoni place wana bakotelaki mutuka ekoti na kati ya lupango ya bato mituka ezoleka place bato ya makolo tala bamama oyo lelo place bakoma oteka me batekaka awa mpo nini njela eza te donc ya kolobela eza te yo moko omoni deja njela baluka solution tolobi trop tolembi papa Bumba luka solution soko luki solution te peuple ne kokufa ebele kozela te arsida munene esalama awa toza na commune ya Bumbu direction ya Shaba. Difficulté nini boza na mboka? Papa awa ya kolobeza mingi talaka nzela bebi papa nzele bebi baterase tout yango ekomi boucher musala ezosalema te papa na ngai papa Daniel Bumba yo ndo ozali gouverneur de la ville tala ville na yo papa okipe ka bagombe bamanka pani baninja ata biso beto na Bumbu toza batu yo noza gouverneur de la ville tala Bumbu ebebi papa entre point principal ya commune ya Bumbu entre na biso ya Bumbu oyo commune ya Bumbu oyo bumesa leka na mutuka awa entre na biso yango donc nzeleza ya kobeba toza en face à école eza awa jour wana 3 pine ebeti shit bana batu misatu bakwei awa na mai oyo papa wana eza risque ata yo moko ntango bozosenga bambongo mpo basomba bamikanda me mpo bongisa mpe banzela eza ya kobeba papa tozonyokwama mai ezokota ntina mapango bamotive nde bajeune garçon bacombattant basalaka chaque samedi salongo mpo okimi ekota en tout cas pasi vraiment moyen te papa pasi eleki papa